Bonjour, bonjour la famille. Maman Bijou na yekaka komekana nuko solo la mwa muke. Parfois na biloko topesa kabana. Parfois ndenge to serva kabana. Ngana za l'habitude ya ko servir bana te. Ngana lamba kana tiki na cuisine. Mwana na mwana kende zwa biloko na ndenge na yo. Lelo na sepeli na koka kosale la bango surprise. Na sale la bango sani. C'est-à-dire mwana na mwana na sani na ye. Na ye ko servir bana nanga lelo. Beaucoup il faut ko sala kape biloko na amour. Donc ata olambeli bana na soki biloko modèle nini mais so ko servir bango na amour te eza na tina te. Nazo servir bana nanga lelo na bolingo na amour. Nazo salela bango mwana na sani na ye eza surprise pour na bango. OK. Ah nakataki moi salade nanga ya bakasa pour la jeune fille nanga na kombo ya blessing alinga akolia ba salade boy. Kateli bango bois salade. La tcheli bango boye. Donc autant qu'on présenter moi na. Et qu'on peut ça moi na appétit. Ata zaki na besoin qu'on lia salade wana te. Ndenge au kateli au servir moi na. Et qu'on peut ça appétit au moment na moi na. Akolia malamu. Naza besoin qu'on mimoni c'est longité parce que nazo servi bana. Na teni na bandaki kolambela. Moyenne la ki sa ilongi nga. Na caméra ezalité. Donc ozo servi moi bana na amour na bolingo boye et ça la ka vraiment kitoko. Et pas nga na année na ko sala ngata une fois parce que nga na serva mutute. Nga na tiaka biloko na lambi na tena cuisine mutu na mutu yaka kozwa na ndenge na yo. Na bandila na salade. Na zui moi remoulade na nga na tie likolo ya ba feuille oyo. Il y a ma feuille à salade pour les à la secte. Ce qui l'a présenté en boye, au moins on peut savoir na appétit ya kolia yango. Na tire ngad na likolo. Lelo na saleli bango kaka mapapu. Na ozwali mapapu na osimba ona maboko eza biloko bana nanga moko. Na zui na servi bango boye. Na uti ko tumela bango mapapu na ba four na biso oyo ya oyo to tsaka sa mafuta wana. Le nom c'est Eskiminga. Na servi boye parce que toza 5. Après maman Bijou na saleli bango oyo ba bengaka pomme sautée. Na za na pomme sautée nanga. Na saleli bango pomme sautée. Ya kozwa pomme sautée nangai. Ache yango mupandi. Donc na saleli bango bon pomme sautée. Ache pomme sautée nanga awa. Tant nazo servir moi na boya ta zaki na besoin ko lia te. Au moins ko pesa mona appétit mona ko lia yango malamu par rapport tozo lambela bana na biloko zo lambela batu biloko na amour te. Nga pesa na osala bango biloko na amour. Tant on pesa bana nanga bana na ba olia malamu. Bo eskizi ça nous avons musika. Na sali boye. Maman Bijou le bito serva bana biloko na appétit, to pesa bana biloko na bolingo, eza vraiment malamu mingi. Mo pe na sala bola bengi bango toli ensemble. Il faut la que ça bana bolingo tant bana basana nukie, sinon il koya kokoma trop tard. Maman il faut la que ça bana ndenge ni bana balinganaka. Maman il faut okangisa bana. Donc parce que loko oyo leki amour ya partenaire ezate. Donc c'est ça, la sali boye, la kaboli boye. Après silité, dans la salade, moko na salaki awa, salade ya spaghetti. Na yebi ke biloko mo kozala trop pour na bango, mais nga nazo présenter bango bongo. Na ju salade ya spaghetti na salaki, na tie yango à côté. Moi salade na nga ya spaghetti eza wana. Na tie boye. Alinga ko servir bango te parce que au servir boye, oh moi je voulais pas ça. Moi je voulais pas ça. Tu as mis beaucoup. Donc ya ngona na raison na linga ko servir bango te. Mais lelo na osala bango surprise. Le quoi baza na ba chambre, ba o bazotanga bazali, ba o pe balali na bango bazali. Sikoyo mama na bango azokotisa bango
mwana na mwana biloko na ye na chambre oyo eza kitoko te na misu il faut na bongisa yango bien. C'est ça. Spaghetti akende boye. Po bomoni ta on a servi bana mwana boye. En tout cas, esali kitoko makasi. Tema bana nga ba mesali mingi na vie ya restaurant. Okende na restaurant, soko sali bango boye. Ba romona ka lokola za na restaurant. Na ba restaurant to kende kombe bisa na 400 €. Donc c'est ça, wana vie ya bana na ngai. Oyo ezali sauce na sombi yango. Eza sauce moko piquant. Natia yango pembeni. Natia yango pembeni ya pomme de terre. Oyo na yeko tia yango quelque part awa. Tu vois, bana tango bakolia. En tout cas, bako sepela. Maman Bijou le bibi tifutu bako sepela sa bana, eza na ndeko moko abia maman Bijou. Faut que lukaka yo moko kosala ambiance na famille na yo. Oui, il faut que luka yo moko kosala ambiance na famille na yo, mutu moko akoya kosalela yo ambiance na kati ya famille. Azate na mboka oyo tozali oyo. Eza ba mboka moko ya ba annuellement. Là déjà le bifo ya vraiment kosala makamba boye. Moi naza na kati ya chambre. Net jeune fille nga aza na université, azotanga na ye, baza na examen. Et puis on vanda boye. Amoni mama na banga kotiseli ye sani oyo na chambre. Esengo obe esengo te. Andeko ranga tu meka kosepelisa bana boye eza kitoko makasi. Oui bandeko kade na uti koyebisa bino mama air moko il faut kosepelisa bana na yo kozala kaka toujours libanda te. Ba mama mingi bavandela téléphone ka pona kolanda ba via batu en tout cas eza malamu te. Ozobosa na kiyo moko za na vie na yo bana na ope baza na ba vie na bango olika kokota na ba via batu kotala. Ndeko wana salaki nini, mama Bijou asalaki nini, mwana mama Bijou asaza wapi. Non, c'est pas gentil. Tout ce qui parle na makambu na biso, olamuki na tongo, ozula no décision le binga mo lelo na osé la ba na biloko na ko servir bango, neti bazolia na restaurant, neti bazolia na fête. Yango mama Bijou lelo asali to ki paraka ba vie na biso, to ki para ba vie ya baninga te. Famille ya mutu ko kipe yango te, kipe vie na yo, bwakela rande bana batu ba fleur. Pona ya yo pe ba pambwana soko lingo kini na yo congé na kin tozalaka na adresse kaka moko auberge na biso eza na matongi na Irebu à 37 ba chambre na biso ebandi à partir ya $15 toza kutu na chambre moko ezali ya $5 yango ezalaka kaka moko. Mama Bijou le biso vraiment nde makambo toza na ba chambre ya ba prix ya kitoko toza pe na ba chambre o ezali appartement chambre salon cuisine. Des chambres salon cuisine en tout cas na bon prix. Le mot c'est la congé na qui contacter biso kozala jamais de ici balobi biso nde musala. Merci, bon appétit. Yamakasi na bisa ti usanga mabe ndeki kutana ndako si no mona cuisine na mona pe chambre TV finance ça kolo yesu kolo APTV za kina ya mwana kiti ngo tu place nyo sofali ya mama chérie bidore bi na otape plafond na ta ça et ça qui te convient sur yo luka wow avec Bidor on vit en paix mais la moins cher koto to bon ça wow Bidor je fais la vidéo. Bon. Elle va cuisiner. Oh. Waouh. Ah ouais, les toilettes. Putain! Quel emplacement! Maintenant, nos chambres. Et là, le dîner. Fraîcheur. Ah, mon Noël. Ah, peu vos fans. Au petit maquillage, au saïgo. Nabilo! 5 sur 5. Ah, peu vos tiens bilamba. Eh, Bidor, petit pas bien. Ok. Y'a Bijou. Où mais là? N'a quel salon? Waouh! Nos toilettes sont propres. Wow! Bidor 5 sur 5. Na bisio. Ngai, na fanda. Yo, so yati. Na bongsinda kopona. Dans les mots.
Bonsoir, bonsoir à la famille. Maman Bijou naye kaka ko présenter bino salon na biso ya sika na appartement oyo tobengaka appartement numéro 1. Bandeko oyo bosi bokende kuna bovanda kuna. En tout cas, to saleli bino surprise, to changer les bino bakiti normal, ba divan to changer pe sala manger. Et pas la biso de musala, donc musala ezokende nango malamu, mama Nadine umela. Ota la salon na biso ndenge to changer bakiti, to changer les bino pe sala manger. Ndako bozo mona ezali chambre salon cuisine. Et komaka pe 2 chambres salon cuisine. Bengangai au sala réservation ya appartement numéro 1 au Kozala jamais d'ici. Merci.